Ma mission TV, le miroir du monde. Tout ça là déjà centre moko oyo au cas où besoin na problème on a ya coronavirus ou ebesika ko recevoir batouana ou même au besoin tous ces avions en provenance ya ba pays oyo eza atteint na coronavirus telle catégorie de bakoyamba ba avions en provenance ya ba pays coronavirus toutes ces dispositions devaient être prises en amont mais tout comme on a ministre azo se contredire sur la place publique à se contredire donc na tonga lo makamusu sa poko lo makamusu atie biso wapi. Et puis koleka na canal nini tala moins sérieux ya ministre na moins sérieux ya information akobenga chaîne privée pourtant tous allez na etando inene o ezali bongo RTNC. Il n'y a pas de sensibilisation claire. Qu'est-ce qu'il faut faire à part Kosukola Maboko, à part masque sur le bateau lata et puis Mikila Poto Batolata pendant 3 heures de temps. Mais biso comment on a 6 heures à ça là. Bon, 109 personnes est-ce que identifier bango bisika oyo bazali pour même la Chine ba pekisi même oyo ezali transaction monétaire. La RDC est le seul pays où les ministres annoncent qu'il y a l'épidémie de coronavirus, le peuple ne sait pas le croire tout simplement parce qu'on se connaît. Donc, coronavirus, c'est banni na bamboka ebele. Dans le nombre d'échanges au bisoto salakana en Chine, nombre d'avions au ezo quitté zo utamikili ya poto ezakoya na Kisasa. Tenant compte de tous ces éléments, il fallait déjà République démocratique du Congo tous à la disposition en amont. Ezali premier cas au Komeli RDC depuis son histoire. Les Cambo et comme la RDCT. Apparemment, c'est maintenant que l'État commence à se rendre compte que nous sommes en retard. Nga pas ces années. Biso na Kinshasa to gérango bien té. Soya motorana o batbani bacha quarantaine. Ba laboratoire na biso plus résultats, ils ont plus différents résultats. Pour la contre-expertise, ba memi on États-Unis pour besoin d'informations. Souvent on dit souvent que place au gouvernement et ceux qui ba disposition à son hôtel. Tous ceux comprendre que ba gouvernement na biso ba gouverneur na biso président ministre de la santé azali na maîtrise moko ta makama wa coronavirus. Parce que yende motaza ministre ya santé. Le rôle de ministre de la santé et sengeli azala na ba élément nyonso na maboko na ye avant ya kobimana na presse pour na communiquer bato. Le bisu to na beaucoup to ki o kamoko et bibia wa o libérer un Camerounais. Mais to bi to ki Camerounais ngo aza le joapi aza ba condition nini aza ba bazuye au soin na lolenge nini. Défaut moko za communication makasi. Obandi nan ko lobake non mutu wana o ba détecta ki le mercredi. Azaki un sujet belge, yomoko changé français, yomoko changé asa congolais. Alors toujours y batté ezanini. Et na bamboka misusu et sengeli mutu aboyi a démissionné. Pourquoi? Parce que azab ko maîtriser même ezali secteur na yete domaine na ya santé tazo maîtriser en côté. Tout le monde déjà la partie même ya ba mboka lokola ba Chine. Tango oyoyo likambo ebandaki totali ba pays mususu ba mesures préventives nini oba bazwa ki déjà à partir même ya ba aéroport na bango. Na komona combat où IDPS a mené pendant plus de 37 ans et qu'une fois IDPS aux affaires amateurisme où il y a qui s'abisso ils ont payé sa passe. Désordre a besoin de organiser autour de la maladie. Je m'en a déjà la bambo kamisu sondenge batu baza kukufa baza pour kolia bien baza na ba condition moko ya bien mais lelo loko soki komi na kati ya RDC awawa et que la passe na ba vie na ba condition de vie tout ça ko mener na kati ya mboko yo et que la passe mingi. Basali prélèvement ya soyi bakei batiki ebongo na nzala nyonso lobinda zo témoigner allié kaka moi lipa moke tomoni ba photo azui avant lala ezana ba jus na banini donc ndeko wana aza traumatisé na minute oyo. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote balandi ya masolo ya Canal Presse ya konoré penza chaîne au canal qui ne bisingai kasi na kosenga bolimbisi pour la moi retard autobandi nango émission ezali bisote ya libongo snell pa kota ki na masolo 100 jours to kobeta ngo lelo te kasi to kobeta ngo mokolo mosusu lelo to na sengo ko so la masolo misato ya motu ya penza o ezoko sala actualité na mboka na biso ezali bongo makambo ya maladie to ko kabisa so coronavirus na mboka na biso ta mokolo ya
ya mercredi ba détecta ki kamoko na minute to lobe komi ba kami balé to ko solo la yango to ko be susu beaucoup tanu ezaki lobby na cede kuna wa pepai tata mokonzi Félix Tshisekedi akutana kina partenaire na ye ya coalition Joseph Kabila Kabange président de la République honoraire na wo etali pona kotambusa mboka pona koluka boni coalition FCC Tshisekedi na kotambwisama tokosuka pe na maima koleka na kati ya UDPS nungo ezali kuna makambo etali congrès ba intérimaire ba leki makambo ba mise en place bongo pona kosula masolo wana nazali na plateau yo na ndeko Jimmy Kitenge pe perdre ndeko Jimmy Mbote mama Sylvie nazali na ndeko Freddy Belafred Joachim da Silva ndeko ya UDPS allié ndeko Joachim Ezaboete Ezabongo nazali lisusu na ba pandisango ba éditorialiste nazali na mwana mboka Edmond Izuba ndeko Edmond la Pesio Mbote. Merci beaucoup Mama Sylvie. Pe na sukisi na moko ya eluka makambo toani na presse wa ndeko Yves Bouya na Pesio Mbote. Mbote Mama Sylvie, mbote na yo bonne fête na yo lokola ozali pe mama pe lokola pe moi bonne fête. Merci mingi kasi bandeko ba olimbisa ponga na ye na chrono eza penza téléphone nanga yango na bandeko kata so moto a déborder na kati mo moke pour te pe sa chance moto so alo bandenge moko na lancé débat na o etali coronavirus to vanda ki andeko buya na bandi na yo to vanda ki awa to ka ki bato ya théâtre ba bindega ni coronavirus e komi na mboko te finalement e komi Suzaki na un cas de l'eau comme deuxième cas mais moi désordre moko entouré communication na Italie malade des hommes ma batu na espace ba 2 jours 3 jours ndeko commentaire na yo maman ngai maramba coronavirus oyo tozoli koyeba te est-ce que ezali na mboko to ezana mboko te bomonaki lolenge ministre ya santé monsieur Teni abisalaki sortie médiatique na ye Abanolo d'abord première sortie non ezali ceux qui sujet belge yemo azum sous français yemo azum sous congolais yemo ministre le bakino bataki place moko pona batonga ki sika moko koleka aéroport pona bazwa bato yo bazali atela maladie wana ezaki ceux qui je crois dans Maluku et puis par après quand ba découvrir premier cas suspect wana ou azaki testé positif au coronavirus juillet ceux qui Foster je crois m'a mémé dans l'hôpital ceux qui de l'amitié sinon congolaise et puis par rapport à commission au centre mutuango yemoko abengi lisusu bapandisango alobi na saki nanga malamu par après bapandile sango su bakoti en contact d'un médecin na traitant à partir à Paris. Et puis, moment sur les réseaux sociaux, nous avons abîmé, créé des ordres de mourir au Sakanate. Tous comprendre que le gouvernement, le gouverneur, le président, ministre de la Santé, azali na maîtrise moko ta makambo wa coronavirus oyo. Lobi su tona pour to ki o kamoko et puis wa o libérer Camerounais. Mais to bi to ki Camerounais ngo aza loger wapi, aza ba condition nini, aza bazuye au soin na lolenge nini. Donc bruit moko désordre moko besoin de organiser autour ya maladie oyo. Toujours au cas toujours ko banga epeteke. Ceux qui ba autorité na biso ministre de la santé oyo bazo benge soki docteur eteni azo be ko patauger pour na cause en charge ba Congo bazo be la maladie oyo je pense que risque à propagation et cause la makasi trop local la médecin Muyemba lobi ce que to ve makasité ba congolais ba okufa et bien mingi na makamba coronavirus oyo Matondi ndeko Belafred Joachim da Silva na baluki na ngambo no parce que ozali moko ya ba UDPS ministre eteni ata kwaza ministre gouvernement kasi docteur eteni Longondo azali bongo na compte ya UDPS. Est-ce que gestion ya lisolo et salemaki malamu pona kotala ndenge makamango eleki alobi boye après bongwani boye to mona hôpital wana bato bakimi yo pona o mona ki ndenge gestion ya information wana o ya dikambo monene.
Merci Maman Sylvie. Nga na ko bakaka pour na likambo ya maladie ya coronavirus et surtout on a ndenge ministre na biso o babengi na kombo ya docteur Eteni za ko tâtonner pour na kopesa biso une vraie information quoi. Parce que yende motaza ministre ya santé. Le rôle de ministre de la santé et sengeli azala na ba élément nyonso na maboko na ye avant ya kobimana na presse pour na communiquer bato. Tout le monde a déjà que non défaut moko ya communication makasi. Au bandi nan koloba que non mutuana o ba détecta qui le mercredi azaki un CG belge, yo moko changer français, yo moko changer que non aza congolais. Alors toujours y baté eza nini. Yangana en tout cas toujours le bakeno et sengeli na docteur Eteni aye banako joa ba mesure préventive nyonso pour na protéger la population congolaise parce que tout le monde a déjà na bamboka misusu ndenge batu baza kokufa baza kutukolia bien baza na ba condition moko ya bien mais lelo eloko soki komi na kati ya RDC awawa et kozala passe na ba vie na ba condition de vie toza ko mener na kati ya mboko yoyo et kozala passe mingi yango isengeli na ye mbala simaton azolinga leka na télévision il faut azala na ba donner nyonso pour ayeba na kopesa parce que aza vraiment na kati na confusion totale et nous regrettons ba tel comportement et na bamboka misusu et sengeli mutu aboyi a démissionné. Pourquoi? Parce que aza ko maîtriser même ozali secteur na yete domaine na ya santé tazo maîtriser ngote. Donc pour nanga mutu moko sengeli qui non a démissionné. Démissionné ka hôtel a te ba effort non so sali ebola ndenge sili na période aza mokonzi non so hôtel te ka rapport na gestion kako yo ozomona qu'il faut décision makasi ndenge wana. Maman Sylvie, il faut démissionner. Pourquoi? Tout le monde est déjà la partie même il y a mboka lokola ba Chine. Tango oyoyo likambo e bandaki totali ba pays mususu ba mesures préventives nini oba bazwa ki déjà à partir même il y a ba aéroport na bango. Mais il y a zela que non likambo ekota bongo sima na sima abanda ko réagir. Et c'est là qui abanda ko réagir bien avant ba pesa ba mesures préventives. Mais ba sala ki ngote. Asa mutu fa démissionner. Ndeko Jimmy Kitengi. Maman Sylvie, merci parce que tu occupes du solo il y a 19 milliards de dollars au bâti balobi et si kamboko eza touché. Moi monsieur le Kobima, mais batu mingi ba mona on dirait neti moi cop alors que makambo ezali vraiment sérieux na bamboka mususu lokola la France, lokola la Belgique, même bana bati bango na bandako batanga classe T yo ko lo baboni. Maman Sylvie, merci pour la parole. Moninga naza scandalisé pour la mboka na biso. Na komona combat oyo IDPS a mené pendant plus de 37 ans et qu'une fois IDPS aux affaires amateurisme oyo akola kisabiso ezopesa pasi. Kobo santé baza ba allié. Baza ba allié to boité allié lobité ke ndengo ndeko Edmond alati chemise a pemena lobango eza rouge pour za allié. Maman Sylvie, coronavirus ebandi na ba mboka ebele. Tala nombre d'échanges oyo biso tozalaka na ngona Chine. Nombre d'avions où ils ont quitté il y a poto et Kisasa. Tenant compte de tous ces éléments, il fallait déjà République démocratique du Congo tous à la disposition en amont. La disposition tout ça là déjà centre moko oyo au cas où besoin na problème on a ya coronavirus vous pouvez sika pour recevoir batouana vous pouvez même au besoin tous ces avions en provenance ya ba pays oyo eza atteint na coronavirus et ko quitter la sikatel ba oyo bazoya ba vol normal oyo na ba ya na coronavirus te ba quitter la sikatel tous ces agents d'immigration tous ces agents ya nani ya l'état au baza commis na aéroport telle catégorie de ba koyamba ba avions en provenance ba pays coronavirus toutes ces dispositions devaient être prises en amont. Mais tu es comme un ministre, à se contredire sur la place publique, à se contredire. Donc, n'attendons le makamusu, ça peut le makamusu, à tirer sur wapi. Comment est-ce que vous pouvez exposer Moka na lolenge ya bongo tala ndenge tukenda kutika bana ba classe na tongo tala ndenge biso to est-ce que quoi c'est trompé na nationalité moto il faut ba quoi il s'amaramne sur lobby. Maman, est-ce que le ministre est capable de savoir quel est l'agent d'immigration à Simba passeport en Ndekouana? Et l'agent d'immigration à Simba passeport en Ndekouana, moi si les nani, banane batanga en école mine. École banane batanga, baspakoto qui banane. Voilà au moins gestion ya mboka ndenge zalaka. Au moins ceux qui to check ba mesures préventives en amont, mais peut-être un problème où ngai nazo interpeller ba député na biso assemblée zozo na session parlementaire zo banda ba sa ministre tika ebonga.
idepesa ba compétence ebela tika ebonga ndeko Edmond Ezuba oza journaliste tomoni ye moko malade esika azalaki na kati wana ndeko na biso mopandisa ngo mususu kuta zwie na telefone lakisi na place esika kovanda na lingo intervenir mingi sur le plan au cas où malade yango eza pende ya solo po jusque là ye moko azolo bazane malade te soki malade yango eza ya solo na mboka lokola Kinshasa eza na 12 millions d'habitants incidence nini eko ozala na kati ya makambo. Merci beaucoup pour la question. Ezali vraiment un motuya. Ezali pasi yoku tozolo ba 12 millions mais na Kinshasa ngana koliki était dans le cas déjà 12 millions na kala. Et puis bâtir place nini bâtir na district autour district populaire il y a ville à Kinshasa et un district il y a Tchangu. Donc risque ya propagation ezali sous makasi pour prise en charge d'abord ya ndeko wana ezali bien te. Mama Sylvie okomona ke mutu oyo azaro bela azali bongo na instabilité sur le plan psychologique. Yango basengaka bongo ba médecin bakoka kopesa e lueur d'espoir. Moi chance moko ya ko vivre pour na kopesa e ba soin pe traitement o esengeli. Mais ndeko wana azali déjà na insécurité moko sur le plan psychologique. Ami moni à danger. Tango d'abord baye na serenga liboso ndenge témoignage na ye moko lobi sereng et bukani. Ezalaki kaka sereng moko. Basali prélèvement ya soi. Bakei batiki ye bongo na nzala nyonso lobi ndazo témoigner ali kaka moi lipa moke. Tomoni ba photo azui avant lala ezana ba jus na banini donc ndeko wana aza traumatisé na minute oyo. Est-ce que ça moi si na ekuna na kati ya place en po apparemment azali ye moko parce que place azali batu moye ba comme ezalité mais tala ta hôpital ngo ndenge pe batie ba policier liboso nango donc elakisi que sérieux ezali na makambo wana te. Maman Sylvie ezali premier cas au komeli RDC depuis son histoire. Likambo oyo ekomela RDCT. Likambo oyo eleki na bamboka nyonso tomoni ndenge bato bazo gérer yango. Gouvernement lakisaki biso te azali elombe. Avant maladie ya balakisi biso babeti kelelo voilà tozu déjà ba centre isolement ba centre mise en quarantaine ba centre prise en charge. Voilà que motu aye na maladie aleki na aéroport akeiti na esika zo vanda et puis gestion en salami ndenge nini ministre a communiqué te nduke batira biso na motu wana soki na ebi nduke nete ebola oh batira biso wana na motu wana mais est-ce que ya biso eza vraiment eza conforme na o ezo sala na ya libanda na ndimite po ndeko wana vraiment 8 mois temps ye moko nde akei pe komitalisa de bonne foi na ngaliema pesi ba information pa ministre ngana lingi boye mama Sylvie. Gestion ya makambo oyo balongola ngo na maboko ya ba politique. Ministre atazali docteur azali politique. Batika batu ya INRB oyo baza spécialisé na makambo ya ba comment on appelle épidémie. Ya ba épidémie baya ba communiquer. Oyo ministre akopesa information brute et puis ekoleka na canal nini. Tala moins sérieux ya ministre na moins sérieux ya information akobenga chaîne privée pourtant tozali na etando inene oyo ezali bongo RTNC communication wana tomoni na ba pays minene lokola ba France c'est le président qui annonce parce que ça makambo ya grave makambo ya munene mais oyo ministre a se précipité après cette information brute ba institution mususu 19 milliards de dollars 19 milliards wana pe torota elango malamu balobi OMS a disponibilisé bambongo mais ministre yemo européen leki na TV pour na lobake gouvernement a telié pe makoki lobby et salamaki na primature ezali ministre de santé na ba service mususu connexe au ba kozala dans un service ministère intérieur DGM na ba mususu bazana frontière donc apparemment c'est maintenant que l'État commence à se rendre compte que nous sommes en retard nga pas ces années
biso na Kinshasa to gérango bien te et bongo bandeko intérieur et sika ba frontière na biso eza poreuse bato bakota kana Rwanda babimaka bato bakota ka Soudan babimaka bato contrôle la malonga ezalité to kolokota bibembe et ndenge ndeko Muyembe alobi et puis ezokamisa biso ndeko Muyembe o azali bongo responsable INRB azolo baba information on a conditionnel comme si bakango ezana nous confirmer te ezali soni pona mboka. Ndeko Yves Bouya nayebi ko zela très critique na coalition au pouvoir mais le fait que tata mokonzi ekolo yete porter information oyo na public ndenge to moni na France président Macron zoleka to moni pe na mboka mususu est-ce que yango te sala ke longolango moi esiko esengeli to accordango parce que to mona ebola vraiment zakili kamoko chef azoki yango à bras le corps to mona même un ministre ya donc médecin au comme Olilunga atama ki pembeni pona ba to pesa makambo na ndeko Muyembe azali expert na masolo ana prix Nobel lelo sozana likambo par rapport ya chef de l'état vis-à-vis information qui fallait maman na tolobi na plateau na yo que docteur Etienne azo patauger mutu azo patauger beaucoup soit maloba na été bo tia mo responsable ba sala officiellement il faut apporter plus de preuves ba sortir médiatique na ye et banque c'est pas congolais ministre ye mongo azo patauger ça fait déjà peur bato bandeko na place bazo ko dénoncer makamebele nazela moninga na ngai edmo lobi tozaki esika morto zo solola to la kisa aspect oyo ministre gouvernement comme zo patauger salive soyi ya moto bazo soupçonner oyo azo ebola ndeko nanga lobi ba coronavirus ba memi on soki na États-Unis pour na contre expertise et ça va biso tout ça les amasolo nzela et ça masolo nzela tout ça journaliste vous informer ma kombi ya coronavirus oyo to vula mlongo ba journaliste tout ça qui répond mon ninga na mo peut-être que sujet va échapper déjà mon côté c'est pas pour ça information soya moto wana o ba en quarantaine ba laboratoire na biso peut se résultat ils ont pas différents résultats pour la contre expertise ba memi on a États-Unis pour besoin d'information mais mon colonel ni ba souvent moni souvent que place au gouvernement et ceux qui ba disposition en son hôtel c'est exact et c'est quand on yamba bibembe ndeko nanga Jimmy alobi makambo très important pour ba député ndeko Jimmy o évoqué moko très important ba convoquer ndeko Etienne na parlement. Mais d'abord, Etienne Moro azaba résultat exacté. Et tout le au même député voilà. Tu vois quel député oyoyo boli misana nazo ko finga bangote la plupart d'entre bango ba kotsa fonction bango cop. Azaliawa surtout excuse-moi ba caucus ba député belé surtout à Kinshasa wa naza journaliste naza informé naza ba anteba politicien belé la plupart ba caucus ba député Kinshasa na sutara bangote ba comme ça caucus wana cop. Tu vois quel député va poser la question sincère, sérieux envers le docteur Etienne. Nous répondons à notre répondre yo moni député mo avandi ba pesi mandat l'état que nous sala mosala ye on sala mosala ye amoni yote na zone la télévision parce que ya vide na zone la micro et caméra mais yo oza na mandat l'état tani ni yo sali na yango pour na ozwa micro et caméra c'est que la mandat na yo on me l'a sala ke lo mo te o yibiti na te o 80 millions de congolais ba vota yo pour na oko siéger kuna yo comme ils en temps plein au bo répondre à batu o ki pa ba faire batu c'est pas ça la vie d'un député ezali ko lukaba elema ko dénoncer mosala oyo ndeko mukeba sala le mosala oyo ndeko mamba zo sala mosala oyo ndeko toni mamba zo sala mais yo balobi que ba médecin soka longo assemblée akindaka ne ko opérer donc ba avocat bazo continuer ko landa ba cabinet non soka mosala esili na ngonga na mais mosala na mama na ndenge ya kosila ta ndenge okindaka mosala na ba moment ya pourquoi après ba plénière baza pe na droit ba kina ba cabinet ya ba avocat ba cabinet ya ba médecin pour ba journaliste est-ce que bazo tia biso mama là ba règle ils ont réagir mosala ils ont régir mosala bisangai soki au jour journaliste ou adhérer à la parti politique qui n'est plus journaliste sa carte dans UNPC. Sauf que un mandat public, ton mandat électif, il faut faire les choix. C'est contre la déontologie.
biso to benga ki président Kasonga Chilombo lobby il n'a pas responsabilité à lobby n'a komaka déjà ça va communiquer que ceux qui ont déjà azu mandat électif mandat public a voulu exercer les sous-soutés et ça le parlement tout c'est ça qu'il faut à convoquer Batoana lui au moins gomi député on sur télévision souvent mandat on va poser par lecteur va poser quand est-ce que vous travaillez pour la bango yo kaka on a sur la télévision parce que mon fille de Zali wana ezali députation oyebi mosala batindeli okuna télévision c'est il faut ça la choix entre télévision to pour la députation pour la coalition pour la coalition maman vous comprendre que na tuni o makambo ya chef de l'état ndenge tout le monde sait na France que non tata mokonzi Macron a 8 ans to wana siko to ko pesa ngo indécodement parce que na monde maintenant papa président de la République a coach zone makambo wana te amonja ministre ni mo azo tâtonner soit je suis dans makambo na wole lisusu le mieux serait à cette heure peut-être président pose une information que pratique ministre na apporter la charge de moko a tout na kati administration parce que il peut d'embrouiller l'opinion l'opinion makasi toyeli a procès na été na kanisa toyeli procès na été azo tâtonner to le bakité azo tâtonner ndeko Jimmy tout ça intellectuel les lots sotobi peut ça moi toli rapidement pour tous les cas sujet monsieur rapidement nani mesure il y a quoi porter pour tes populations koufati parce qu'à chaque fois sur épidémie côté c'est la choléra et ça y a nini y a kitutu wana et ça toujours quand à grande échelle na mboko le quoi ya biso boye to yambana à tout moment to pesa na mbote à tout moment conditions sanitaires za kapenza ya hygiène ya kapenza kokuka mingi te. Maman Sylvie, merci pour la parole. En tout cas, na kuzongela muke mutuno tunakindeko buya pona mukutata mukonzi fwa salani. Tata mukonzi fwa retirer teni na gestion. Oh. Il retiraka oli lunga tango jiraka ebola mabe. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ne quoi gérer malamuti parce que gérer c'est prévoir. Il fallait anticiper situation. Le col est capable d'anticiper situation. La mission sur les pétos en plateau, tous en danger. Là, on a évité peut-être tel ou tel en a fièvre pour arriver au bima. Tout se contaminer. Donc, on est en danger. On respecter la vie humaine. Tata Mokondi a fait prendre en charge. Nenga se prena en charge. Nata ya Oli a tient l'équité. Moi, mon pandi. Et puis, il retourne la question, il y a un conseil. Il n'y a pas de sensibilisation claire. Qu'est-ce qu'il faut faire? À part Kosukola Maboko, à part masque sur le bateau là, et puis Nikilia Poto Batolata, pendant 3 heures de temps. Mais biso comme on a monté là, 6 heures à Kéboussala. Donc, tout le monde a toujours une exagération. Quels sont les mesures claires que nous devons prendre? On nous a dit quoi jusque-là? Qu'est-ce que l'État nous dit par rapport aux dispositions à prendre? Tu y es de l'autre côté. Tu sais que tu as Kiboudi. Barrelé, Zate, tout. Et l'autre côté. Tout le monde même, Ndeko Nangai, Belafred, Joachim. Tout le monde même n'a pas porté qu'on a un match comme au bêta à guichet fermé, un stade de Batobazate. Mais biso doit fonctionner car alors que Bakawan est déjà Namboke c'était les Melbiso. Est-ce que vous êtes d'accord na makambo de Jimmy Azolo Baké puisque kaka ndeko ete na moi libunga mkiwana ako mati à niveau ba tia banda mais oui maman Sylvie na ko appuyer pe ndeko Jimmy Makambalobi na moment oyo ezalaki makambo ya Ebola tant tout le monde qui ministre oya santé à Kalawana Oli Ilunga tanga salaki mabunga balongola ki batiaki ye pembeni mais c'est ndenge moko pe na oyo ezali docteur Eteni toujours le docteur Eteni aza kotatone aza la maîtrise ya ba donné te or eza danger moko déjà makasi pour la population congolaise et population quinoise to bandana kota la motu wana na avion asolola kina nani tango akiti na avion ba contrôle nyonso ba osala il a été en contact avec 109 personnes bon 109 personnes wana est-ce que ba identifier bango bisika oyo bazali pour même la Chine ba pekisi même oyo ezali transaction monétaire asimaki mbongo asombaki eloko nini nyonso wana ozomona te ke non docteur Eteni aza vraiment incompétent mpona yango biso tozosenga na chef de l'état atia ye pembeni et puis kamosusu mama Cameroun aza o balobi pe bo bakangi Camerounais moko na malade yango Cameroun aza mais tokoyeba ndenge nini parce que moto azoyela biso bainformation nyonso eza docteur Eteni donc tozoyeba te est ce que Camerounais wana mpe aza wapi toyebani te sikoyo
il y a un moment toujours il faut à démissionner. Et puis nako bakisamo likambo moke oyo ndengo tuni présent ndenge ba président Macron bazolo ba président monsieur ba pona nini papa na biso ko lo baté. Est-ce que ezakaka important que non na makambo misusu to makambo ya lolenge ya boye il faut qu'à présent loba. Présent yebi que non azana ministre Mobimba ya santé oyo azape docteur. Cela veut dire il a les compétences, les capacités nyonso oyo que non s'il y a un problème oko akoko ya bandeni ya ko ça la mesure de préventive. Mais il y a ça yangote. Il y a un moni présent à se réserver qui. Alors sur ma bibi présent no ba ezana tu va côté sa présent na biso na kata bosoto. To lingi présent na biso côté na kata bosoto te. Mais la kanisa 80 millions ya ba congolais à charge na ye avant ils allaient ministre d'état était ni longondo ndeko ungeko bakisate ndego pepe sana ndeko bakisamo moke na moya lobby était camerounais on a bakangi azali wapi et tout ça et c'est moi moke parce que tango ebolango e bandaki batindaki ba policier ba coronavirus coronavirus ngo tango e bandaki batindaki nde ba policier biso zolobi bokomi kotinda ba policier asimi mundoki atelemi liboso ya hôtel aza protégé te bazozela moto ngo akoteki akitabaka ngai donc epesaki déjà image ya mabe ti lelo tokomi kotuna camerounais ngo aza wapi bakangi ye batiki aza en liberté pe tozomona état oyo batie ye oyo bake kobwaka kuna tobenga ngo bongo bake kobwaka na hôpital sino-congolaise amitié sino-congolaise on dirait aza séquestré donc aza bien te aza malamu te donc ekoki kopesa ye batraumatisme esali ye bacrise lokola azali bongo tata ya 52 ans donc kotinda mokonzi ya mboka kota makambo yango ezali kaka kopesa confiance na population pe kotalisa population ete maladi oyo bozwa yango na ndenge lolenge banisa dire na gravité nango parce que na ministre eteni ekozala kaka boye neti na Twitter qui lobby la RDC est le seul pays où les ministres annoncent qu'il y a l'épidémie de coronavirus. Le peuple ne sait pas le croire tout simplement parce qu'on se connaît. Donc tu es banni entre biso sujet tomelaki nango mpo ezalaki ya motu ya atako toepuise yango te ndeko Jimmy nazongeli yo lobi tomoni ba image biso to bato lamuki nango toyoka kaka ndenge ezalaka bakutanaki oyo bakokutana mais finalement tomoni ke deux principaux alliés ya coalition ezokamba mboka toloba FCC Cash président de la République Félix Antoine Tshisekedi elongo na partenaire na ye président de la République honoraire Joseph Kabila bazwaki masolo kuna na kanisa kote ensele pona oyo etali bongo marche ya mboka à travers coalition na bango po ezo gérer mboka à chaque fois ba image on ebimaka to photo to vidéo epesaka toujours eloko moko ya esengo na kati ya population ke mamozo kende bien mais ba image on ezalaka aussitôt après contredit na oto molaka sur le terrain ba lieutenant na bango akoloba bo commentaire na yo. Bon, je suis d'abord du PPRD, dont le président Kabila est le président national du parti et autorité morale du FCC. Aza président national, il y a parti na biso na ba statut na biso ya sika. Kasaya kate. Aza président national, il y a PPRD. Donc pour la question na kolobaboé, omoni epesi esengomini parce qu'il y avait une forte tension, surtout tension na cette mort mystérieuse qu'on ne sait pas jusque-là élucidée, où il y a eu des contradictions même au sommet de l'État, Conseil des ministres et lobby Makamoussousou, nan état-major général et lobby Makamoussousou sur la mort du général Kaïm, il était nécessaire. Il a gué malentendu pour que justice enfin et ça la moussala qu'est-ce qui est arrivé à un grand officier comme ça. Parce que na compte rendu balobeli en hôtel bandiko obiso to landeza Makamoussousou peut-être on eza ba idée na yo moko parce que wana balobeli en hôtel en tout cas na qui na plateau ba journaliste balobi boye mokonzi a lobby qu'il a été
nani te na compte rendu oyo alobi balobeli yango compte rendu alobi te nalobi boye que le compte rendu ya gouvernement oyo balobaka ke non général azalaki pendu de l'autre côté état-major général alobaki mosusu communiqué état-major général alaki la sous-chef d'état-major chargé d'administration. Donc il y a une contradiction au sommet de l'état. Donc il y avait nécessité bakutana pona koyeba ko simple ko la malentendu de sorte que to décrisper un peu tension to qu'est-ce qui se passe dans Mboka parce que au-delà de tout c'est le FCC qui gère le ministère de la défense, FCC gère le gouvernement et le président et le premier ministre est responsable devant le parlement. Nakanisa que tant ba kozonga ba parlementaire ba kozonga ba ministre de la défense le communiste général Akufika Kabo il faut to général Azaki relevé de ses fonctions pour suspendu Azaki suspendu et puis c'est passé très rapidement mais au-delà de ça il y a aussi la question de mandataire public ou eza question mo ya mutuya nakanisa tozana ba mandataire la plupart des mandataires lelo bazali FCC mais soué ya ba congolais soué na ngai pende na zabo ezako ba CDP c'est comme de l'athlétisme, il faut qu'on passer relais. Les mandataires qui sont sur place, la plupart sont commis pour régler votre compte. Pour régler votre compte, pour suspendre votre illégalement, pour la mise en place punitive, le comportement, on a commis pour briller. On a aussi dit que non, aux autres qui on a la société nitoyenne canal presse tant aux autres on peut ça va détailler population donc en tout cas, il y a nécessité aujourd'hui, biloko mandataire, on va salaire 10 entreprises, ceux qui 11 entreprises, sala musala nyonso musala esila moketambola tokiko mboko ko nous ala gêner ba intérimaire te to bato bazali na signature mukuse parce que ba mandataire bazali na signature moulaïté parce que ba pesara ba mesure mo conservatoire au utile le présidence na longola ya ngote mais certains de mandataires baza ko violer yango. Donc il y a nécessité rencontre wana et ça les pour que tout le monde qui est liboso. Ndeko buya na zongeli il y a répondre à terre biso za journaliste au monde a rendenge nini ba rencontre wana entre Félix Tshisekedi na Joseph Kabila est-ce qu'il y a la sincérité parce qu'après au monde rara moko na gauche kuna combattant boazolo babu tant ozonga boye militant bazolo ligue boazolo babu oazosongisa boye est-ce que sincérité zalaka est-ce que communication verticale et le capina na niveau Maman Sylvie est pour la première fois que président Kabila l'ancien président honoraire Kabila na l'actuel bakutana où il y a 20 rencontres na bango mais après la rencontre na moni ba kuba ba hyperkite pe samara donc ba les gens ba raté bakutana oh non to arrondi de trouver solution pour la zone donc côté moni on va d'ici quelques jours ici et là monsieur se rebeta ba finir dans les sous le vrai problème sur la ligne de Konangai Jimmy ba le blanga te no Kabila na Félix bakute le tour aliwa Kaimbi. Ce sont des personnalités en Mboka, ils sont très informés plus que nous, ils savent ce qui est arrivé à Kaimbi. Ce qui est comprendre, sur la circonstance, il y a Kaimbi. Et là, on va sur la peau, selon la source, de fait. Donc, c'est la politique. Moi, je suis un compte rendu, de l'information, je suis journaliste. Journaliste d'investigation. Et là, on va écouter avec plus le débat à tourner autour de la rentrée parlementaire. Propos de Mabunda Tena qui contre le président de la République. FCC va supporter qui a voté. Qui sérieusement. FCC va supporter qui va cache plutôt. Supporter qui a voté. Félix était très acculé. Il fallait trouver des voies et moyens à calmer pour été rentrée parlementaire au yo-yo être en difficulté la coalition na 4 hémicycle. Deuxième nous retourner autour à la discussion à Bango ils ont dit mandataire à ma entreprise publique. Félix Tshisekedi aligné pour naïe pour la mandataire public aligné que mandataire public déjà entreprise base la fils maison. Donc base à bateau ba route la carte d'entreprise ba état d'entreprise ba porter ba tête d'entreprise sur quoi ba poste politique il faut examiner ba PCA au monde ba administrateur ba PCA la comité de gestion ba poste politique mais ça est loko FCC limité pour la FCC pour la bango base wa quota na bango moko ba yebi eloko nini ba osala na ba mandataire na ba PCA na quota na bango ils ont regardé Félix et bien c'est
côtés-là, Félix a bloqué qui. Mais qui a tort, qui a raison? Non, on a peut-être qui a tort, qui a raison, coalition dans Bango. Et pour le sens que l'entreprise publique, elles ont les cycles, la présence sectionnaire, un père, maman, Gaï n'a pas qui a raison, n'a pas lucidé, nous prouvé que Kabila Félix na coalition na bango bazo ko se neutraliser ratilelo le lenge de Kabila azwa ki ba ministère pour le gouvernement et ça le lenge OEP a ba entreprise maintenant il y a un problème à critère de choix Félix a lobby il faut des fils 65 35 il va toujours dominer il va toujours dominer mais le problème c'est les critères de choix fils maison pour la Félix il faut comme ba ADG et ba administrateur ba PCF za ba politique les gens disent non ngai autant ngai je dois faire ce que je veux. Les discussions ont tourné autour de ces deux points-là. Les Kaïmbi, je pense que Félix, c'est n'a pas circonstance à Koufi, il y a une strangulation. Alors, il y a déjà. Il y a déjà. Il a déjà vidé tout. Il y a une strangulation. Il y a une pendaison. Donc, ma Kaïmbi, le président de la République il avait déjà vidé toutes les substances, fait réel, il y a circonstances, il y a Kaïmbi, même commission qui est en place, je pense, et ça, sur la tire dans l'OPT. Il y a sur la tire dans l'OPT. Le président Yemoro a posé ma grande information sur la mort de Kaïmbi. Ndeko da Silva, Ozolanda, Mandeko, Makamdeko Bouya Zoro, mais on a qui va évoquer qui peut saigner, car saigner, ça kamoko, ok, source à problème, nous sommes tous en haut, les lois, parce que, ils ont un kamoko, si les lois, ndimakate, que le résultat est saigné, ils ont qui est solo ndengewana. Les lois, tous en a, baso si on appelle que choix animateur est saigné, hein, balandelango penza. Na kolandisama onde kwa lobby na o etali que faut dépolitiser ba entreprise parce que ba politique peut balaxi ba limite na gestion pourtant ba ya que comme bazo promouvoir ande ba militant na bango na bandeko na bango et comme parfois compliqué. Merci maman Sylvie pour la question on a. Na banana ko ba pona likambo ya ndenge président Félix Ndokuta Narana ex président Joseph Kabila pour la pourquoi ba coalition na bango. Na mona temps bagenda okuta na bongo vérité ça la raté et ça na agenda caché donc ils ont le la bâtir na kata salon moko boye baba na aveugle donc nani baba na aveugle on a population moko oye bande nya ko le belango quoi donc vérité ça na bangoté alors il y a un essengeli que non tout d'abord le bangoso te ba. Tant on va parler sur le makambo ya mandataire public ou les alliés à l'État. Ngalo bandana ko lubana bata FCC faut ba ka soni. Malgré tout que notre en a coalition, il faut ba ka soni parce que 18 ans ils ont détruit ce pays, détruit la société et belé. Na habité le losuki ça la combien de sociétés awa na Congo ou quand même eza ko sala penza. Oyo bango bali ko tikela baninga mususuté. Moi je crois que non et le koana il faut ba bandana ko luka kolongola système que non na ba entreprise ya l'état et ala ba politicien parce que ce politicien côté na kati sika wana apoza la kaka toujours na 10% et pas ya parti na ye au moni ke mbongo sengeli ke afuta batu o bazo sala mosala wana ba futa ba bien te mbongo comme ke na parti na ye akomi pe ko jasus ba jonction ba nini et pas ya chef na bango alors biso to lingi batia ba fils de maison parce que ba fils de maison bazawana baza ba compétent et sengeli batia bango bon pour la likambo seni ndenge o mususu lobi po na ezana batu mususu na kamoko tilelo ba réclamera kaka o ezali vérité désir na koloba lisusu po na balami balé batu wana oyo bazo réclamer ba vérité désir ba yeba que non totala na bible zo bana biso que non histoire ya Isaac avant kufa avec na bana mi balé Jacob na Esaü ayebisi Esaü kende ko bomelanga nyama olambelanga bongo na benirio mais tant bazolo bango maman na ye azalaki wana alors maman tango mwana kei maman ye ko bisa o ezali Jacob a préféré na ye ouais Jacob a typifié président Félix Esaü a typifié Martin Fayulu pour moi ba chasser bazar makasi bible zo ba ni par ta force ni par ta connaissance mais c'est par moi que moi j'agis donc ce qui les lots ba pesaka Esaü bokonzi wana mbele les 12 tribus de l'Israël to wato yebangote mais Jacob a ibali pamboli ya batu bon to ça wana ezali la complicité la maman na ye c'est la volonté excellence ya Nzambe ndenge za elelo ya Félix na kata pouvoir oyo c'est le ciel qui décide et depuis longtemps avant même l'éternité
et banaka déjà que non président Félix Ozala présent et banaka la faculté alors pour la makambo ya seni banaka peke président Félix Ozala présent mais il aura Ndeko Martin abandaka kuboya kundi te andima azala cool asala net ndenge zaou andima ka kutana na ndeko na ye basolola aisili andima peu de fait na ye ndenge tomonaki trompe na Hilary moi eloko wana tolingi mo faire play wana yango fo seni ezala quand même comment réformer oui babongisa ngo bata pe bagarde fou pour l'exemple na Ndeko Maman Sylvie nazo énumérer pour moi très important c'est net lobby et un mariage moi hypocrite la vraie bataille il a complètement raison la vraie bataille bazo comprendre en côté contre la CENI Kabila a une perspective à retour tout le bail tout beau et en côté national était sur journaliste analyser les faits tabac Zaka Félix a une perspective il a rempli pour un deux mandats ce qui Félix contre la CENI alliance mais c'est ça que j'ai dit avant deux mandats ce qui Félix a perdre contre la CENI ça signifierait quoi qu'il risque aussi de perdre l'élection en 2023. Kabila a un chemin à retour, il voudra aussi, il veut se maintenir, il voudra contrôler la CENI. Donc, je ne vois pas comment je dois se départager contrôle la CENI. Ça sera encore une bataille où ils ont c'est une bataille qui viendra dans les sous et ça contrôle la CENI en cour constitutionnelle. Félix voudra contrôler la cour constitutionnelle, il voudra contrôler la CENI, mais on peut dans les sous qu'on les fait comme on peut dans les sous et ça hypocrisie et souvent de couper ce micro nazo comprendre te lobby boni na lobby eza baba na aveugle ba ota la TV siko courir katani nana ko expliquer moninga ba effet réel ou eleki wana na ransa baba ayoka ka pété wana tendance azoyoka te alobaka pété azana aveugle pe azomona mais alobaka so abo expliquer baba wana ndenge nini azana tendance osala théâtre na plateau na ebité aza na IDPS ya wapi IDPS kaka oyo ya bazobona IDPS atisekedi ka IDPS tshisekedi za oyo moni bayi politique kati wana nyonso biso peuple tozoganye nini tozoganye le côté Maman Sylvie olandi ndeko na biso Jimmy aleli nzala na micro batikela bango pe basala donc ça dit bango ba acteur politique balingi bacaporaliser ba institution ba établissement public ya l'état mokonzi alingi retour à l'ordre constitutionnel na ba institution c'est-à-dire quand on parle de fils maison tobi ba grade ndenge mataka comme na directeur au comité au comité pour gérer entreprise publique mais lelo et comme bongo bitumba na PPRD liste koti o bakati o koti 3 noms et tout ça ezali bobenge ezali passé donc j'estime que rencontre wana ezali dialogue moko eza horizontal o etali kaka bango moko etali kutu peuple te parce que ba revendication à peuple ezali autre que ba rencontre ya Félix na Kabila na Vital Kamerhe pina bandeko mususu leo kwa muziki na bango kaka oui muziki na bango ba keba sololi ya mo pe ba mela champagne pour se distraire mais donc je pense que population yé azana ba revendication ne o eza légitime o mokonzi ya mboka aza censé ko respecter na bandi bongo na seni toyebi malamu que soki ndeko nanga akomaki place wana ezali parce que ECC église ya Christ au Congo et présentaki ye pe évêque Milenge Mutamemaki candidature na ye likolo pe bavandisaki ye na ebonga akomaki kuna parce que église catholique azalaki te sikoyo awo église catholique ye moko akoti makambo yango nde kopesa pasi na FCC balobi te tozongela barelation na biso apo azongisi jipe pa tata cardinal po apesi soki nani bokundo akojipe donc ezokosimba te ekosimba te parce que église catholique alingi pe akota na kati
ya makambo o etali bongo ba confession religieuse a participer pe na gestion ya mboka surtout makambo o etali seni eza kosenga transparence ebele la plupart ya ba désordre eutaka na mboka après ba élection avant ba élection eutaka kaka na seni omoni ndeko nanga ndenge atambusi mito ya bato bakufi bato bakota bakasho bakota ba prison ba tout ça likolo kaka ya manque ya organisation ya ba élection akomaki lokola entre guillemets marionnette ya bato FCC bongo batambusa ye boye balobisa ye boye ba retirer ba parole donc lelo tozana besoin ya moi ba personne oyo je dis pas qu'à 100% bon crédible mais du moins à 80% et rassurer population et matisato il y a participation à l'élection pour tout kende ko voter pe makambo ya sika salama o etalami makambo ya politique ya gestion ya makambo ya mboka ya ba minduki ya ba armée toyebi ke mokonzi ya mboka yenda zali commandant suprême des forces armées question wana akozala nango jaloux jamais akoki ko partager makambo wana na ndeko Joseph Kabila donc eza makambo oyo agérera ngo na agenda na ye moko batika kokosa peuple makambo ya armée etali mokonzi ya mboka Kabila na Tshisekedi so bakutani barosokolo basola makambo etali politique et rutala armée te rutala pe justice te na oyo etali toza sur la temps militaire na lina tula na ndeko da Silva Mbango po mission na sika po esegeli bitune sekoya ba téléspectateurs par rapport à Oeleka Kilobi, na UDPS, est-ce que vous allez fier à appartenir na parti présidentiel parce qu'apparemment vous avez battu ceux qui vous avez battu ceux qui sont en opposition pour vous en pouvoir et là on n'est pas des particuliers vous avez reproché na bakambina bio attaque au bazaba intérimaire bon c'est ça la maki lobby pour la bande qu'on a vu sur UDPS. Normalement, on n'est pas fier, il y a ma camion sur les salamakiwana. Et c'est ngeli to apprendre que na pouvoir. Il y a certaines choses wana mususu et sengeli to meka kotika yango. Oui, eza na kati yanda ku ndenge balobi que non la cuisine interne makambo mususu eza ko marcher bien té. O eza ko créer des ordres tikino le baza ko reprocher que non au secrétaire général bo ai azosala makambo moko ezo sepelisa bango te mais ngana kosenga kaka bande ko ngai tomeka ke soki likamboza na kati ya libota to bana kosokola ngo na ndenge moko ya malembe ke to sala ba mobulu ça ne sert à rien parce que to sala pouvoir bato bazota la conduite na biso et ko sala mabe mingi soki lelo ba mona ke no biso bato to na parti à pouvoir to za ko se comporter bongo et ko sala bien alors to changer. Les linges sales se lavent en famille. Ok, ndeko soko lo bamwa lilobana o etali makambo elekaki pa ba allié na bino kuna na IDPS nungu avant loba makambo wana na kolobela mwa mukele kuizuba sagesse africaine lo bagaboye basala kabosoto te na sani okolela lobi sani epesa ki bilia lelo osali yango bosoto lobo kolela wapi lelo zana ndeko Vital Kamerhe azana présidence nanga mutu atangaki ndeko Félix Tshisekedi président donc tant osala bosoto epa nanga yebaki mutatanga Félix Tshisekedi président parena IDPS ya bakabuya kabunde ozo sentir que IDPS oya kabuya kabunde ezana niveau ya C en termes de débat politique donc bazali ko s'en sortir te na ko pesa exemple moki soit na kati ya commission na assemblée nationale au professeur de métier mova au Aubin au kabunde na kati ya commission mobakisata Eliezer tala niveau sko ya débat tala omona que kozala niveau kozala ndenge moko en termes ya débat parce qu'il faut pas analyser question de fond ozomona maman Sylvie na autre information qui est de gouvernement bapesinga poste na bafere otikali sel journaliste na plateau mama ngai IDPS wana ngai papa Tshisekedi akenda IDPS na ye akenda déjà na yo moto bakuna papa Tshisekedi balonga ta Congo bachata pour IDPS la vraie IDPS ba valeur ekenda IDPS wana ya deux kawana ila IDPS ya ba coopérant ya bateau bango vimsa babomu na bango ba famille na bango tout na bango ekoki le vrai combat de Tshisekedi n'existe pas IDPS wana nous omoni ba agitation wana ekomi ba cop même na ba entreprise publique je sais ba dirigeant IDPS bakomi ko monnaie ba poste bato
c'est grave. Est-ce que ça n'a preuve? Mais maman, moi je connais pas bien le câble de la vie sous sa UDPS. L'UDPS qui reste là, et tu vas l'UDPS, il y a son hyper honte. Tamar Messane Lobby, Baka et Sam Nakata Parti. Kabound n'a plus hasard intérimaire. Hasard de la marge manœuvre vraiment limitée. Il ne peut pas prendre certaines décisions dans Kata Parti. Baka et Salama. Kabound Bachou contre Badekana. Moi je pense que ce qui fait que c'était à l'ennemi parti, bien qu'il ne soit pas dans ces partis-là, a trouvé ordre, mais malheureusement je sais qu'il y a mon Félix a dit des ordres ne continuent, mais ceux qui a ordre dans la parti, il va prendre le leadership du parti, il faut servir continuer pour aller à maintenir comme autant chef à parti. Ceux qui des ordres et suivi à qui Félix Tshisekedi, la famille Tshisekedi va perdre contre la UDPS. Nous c'est des ordres généralisés pour surtout bandeko na biso ba député oyo komi les peuples d'abord likambo wana mama Sylvie soki peuple ayebi yango te nini ezoya na 2023 bakolinga batomba bakoya sur une erreur wana tomonaki même bandeko na biso bajournaliste bamiroataki biso komba lelo bakoti na assemblée nationale komi soki population abeleli bango basangani bakei ministre non ekoa ministre kosengaka kaniaka soki ministre apesi mbongo te aleki asali émission baplateau nde eza baentraînement boyaka bokomi kozwa basalaka lokola bamarche pe yango wana nakosenga peuple ya mbala oyo asala ke bato makasi ya badepute oyo bakoprofitaka na micro pe na caméra mama Sylvie oyo soni député national mobimba okosala émission téléphone ouvert sur vie privée ya ministre ya baministre ezali mama Solange aya koanime nazokozela mama Solange tobeta lisolo yango parce que ezopesa soni surtout euti epa aka na biso moko bajournaliste donc baza lelo bakopesa biso soni ekomi baémission ya téléphone ouvert ekomi ya kofingana na télévision ekomi ya bakope ya kotolaka baministre ya kosengaka bango bambongo soki mbongo ezali te okoleka na télévision okofinga ye okopesa mwa bakestion ekoya lokwa mbula mbango bonjour maman Sylvie gouvernement na biso bazoluka mbongo na bango mpo maladi wana eza kosala combien de jours batika biso lokuta depuis Tchang nayebi te lisusu mosusu abi bonjour canal presse comme olanga archini depuis Mongafula parité eza te selon Nzambe Ephésiens 5:22 le 5:25 ce sont des campagnes diaboliques Nzambe ayebi yango te omoi te coronavirus ndenge koti kaka na le 8 mars papa esui biso me likambo te nalimbi ti yo kaka bonjour maman Sylvie bongo UDPS eyokisi biso eyokisi Congo soni Kabila na Félix baza bahéritier mabe mpo na Congo. Bonjour maman Sylvie, tosepeli makasi na présence na yo na canal presse tokosenga na DG pour présenter émission ata lundi na mardi Jacques Kalonji mercredi na jeudi ndeko zulu vendredi ay comme coup d'état. Docteur Eteni a une cellule de communication de la honte composée des amateurs, pire petit de l'UDPS et Macaon, de Koba critique. Cette même cellule, comme a fait prononcer à la télé, le vice-ministre de la Santé, la Chine, c'est la honte, monsieur le ministre cherche à travailler avec les professionnels. Ministre EPSP a nommé Neve Naye comme DG à fond de promotion de l'éducation nationale, Tozo Kendewap na RDC, Marapon à EPST. Bonjour maman Sylvie, c'est maître Dieu merci et laisse depuis les métiers. Maman Lobi Toyoki, ministre à Lobi Moutuango, a commis na bien, a coquine à Ekobima l'hôpital. Monsieur, bienvenue. Maman Sylvie, si coronavirus est Kotimboka, biso na chango aussi la postalité oza koto au somme. Tomatarape transport lokola basoso nzambe kaka sunga, nzamba sunga. Merci Ndeko Zulu ndenge atikeli biso ba mama ba présenter canal presse. Merci Ndeko Zulu nzambe azala naye ngape na lobi merci Ndeko nanga ya motema Zulu Bulembi. Jimmy Azama ele peu vérité bravo naye. Ndeko Jimmy. Merci beaucoup. Bonjour maman Sylvie, moi de la femme memeli biso corona. Ba mama bo sambela mingi to sambela.
Bonjour Canal Presse, M. Arnold, des agents de la DGM sont que pour interpeller les gens du FCC, voilà maintenant ils ont mis toute la population quinoise en danger. Bonjour maman Sylvie, Ndego Jimmy à la série, armée zali à politique, pourquoi FCC a l'atelier à général Kaimbi, Aebi Batoboni Kaimbi à Boma, Mouimba depuis Pen, Naransato Sukiwana, Mitune Zalaki Angwana. Merci maman. Une minute, hein. C'est aussi pâté. Ndeko makoso nde mokolo plateau na complicité la ndeko zulu balobi ke bandeko baza na droit kotia liloba te mais na kombo na bango nyonso nalobi matondi mingi na bayi canal kin bakambi pe ndeko zulu particulièrement na ndenga dimaki kotikelanga plateau ngo elengi ndeko zulu na mona roya avant moi de la famille c'est na roya isu na sepe na ngoma makasi botika malamu na bino ba bolandaki biso bolanda biso na rediffusion na 21h30 kaka na chaîne oyo bokolanda pe lundi ndeka ndeko zulu baolingana ndeko makoso na ko rappeler na bino teto yambaki ndeko Jimmy Kitenge oya PPRD. Merci ndeko Jimmy. Merci beaucoup maman. To yambaki ndeko Yves Bouya, journaliste CNews, ngala benga keluka makambo ndeko Yves Bouya, merci. Merci maman. Tuyambaki ndeko Belafred Joaquin da Silva o UDPC allié, ndeko Joaquin merci. Merci maman Sylvie. Pe ya kosukisa tuyambaki pe ndeko na biso journaliste balobi proche ya mwana mboka Vital Kamere. Vraiment batu babelanga makambo na yebite. Eza lipambo lifondi bango. Amen. Ndete kutani mokolo mosusu ta mosusu na mars 2021 mais soki ndeko zulu alingi na koya nanga koloba lisusu matondi na équipe technique po babendi bilili kitoko matondi. Ma mission TV, le miroir du monde.